Bonjour, bonsoir, ce n'est pas Erekukuté Labino partout besoin mi oeza cuisine ya Niki TV aye. Cuisine ya Niki TV a kapamba te soki cuisine ya Niki TV aye c'est que likambo ezali na fongoli ba caméra nanga na memeli bino émission on na mukolo alelo bandeko na ngai. Avant ko ban émission na biso topesaka merci na Seigneur pour kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu. Bandeko na ngai, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, vous faites la ordinateur, vous faites la portable, vous faites la télé, vous faites émission ni na memeli bino na mukolo alelo. Émission na memeli bino na mukolo alelo eza uniquement kaka ya Gatsby. Boye bien mwana sila o bozo mona na miniature wana eza kaka Gatsby na sila bisal pomba scène. Balobi mama na mwana likambo na moto te. Bokota eza koinda. Bokota bolanda émission alelo na mona live na biso to komi déjà 30 tozo fongola skoli boke to eba liboke ni na memeli bino ba mama langa ba papa langa bandeko langa bozo ba kiti bo vanda bolanda émission na bokebi pe na calme nyonso boko comprendre très bien pour botia ba commentaire botia ba j'aime et ko sala vraiment bien makasi na bengi baba kuka monde entier baba kuku ya Bostra baba kuku ya Sila Bisal baba ya SB bokota na chaîne ya cuisine ya Niki TV bo s'abonner bo commenter bo tia ba j'aime tozo sala vraiment musala na biso po na SB formation nyonso ya SB boko kango kaka na chaîne ya cuisine ya Niki TV nde makambo toza wana vraiment toza munoko ya SB ezomema ba information par-ci par-là na chaîne ya cuisine ya Niki TV azo veiller pour na ba vrai pour na ba abonné na pour na ba kuka monde entier bokota bolanda vraiment émission na bokebi nyonso tomoni Gatsby et circuler par-ci par-là na Aïda tomoni Gatsby na kati ya mama Sila Bisalu tomoni Gatsby tellement cartonaka bien siko bino bolobi cuisine ya Niki TV ba vrai nanga ba posa kinga question tellement ba question eza ebele na sali pe ba recherche na ngai na lobi encore na moni jamais na koki ko bomba fona ya na partager on ba oya ngai quoi na memeli ba cook na biso na memeli ba cook nyonso na memeli ba fai na nga ba abonné na ngai na nisko na sola na bino lisolo uniquement kaka ya Gatsby boyebi Gatsby bien aza professeur boyebi Gatsby bien apesaka cours ya anglais à part professeur ya anglais aza pe comédien muta théâtre na biso muta maboke na biso ajouaka pa SB pas SB aza vraiment mwana nanu ajoua par-ci par-là te première fois a joué na SB a cartonné na kati ya SB asali kaka des mais succès fou Gatsby alobi pona mamis na ye akoloba bino moko boyebi cuisine ya Niki TV alobaka avec précision bon Dieu eza ba video eza bino moko boyebi ndenge kaka tokendaka baba kuku bokota tozo solola Gatsby vraiment en tout cas aza mwana moko ya ko féliciter vraiment mwana moko vraiment azo vraiment maman Sila vraiment ndenge vraiment mwana azalaka na mama na e partout bazana maman Sila Ezo sala vraiment bien makasi. Papa Gatsby na biso toli pe toyeba lisusu. Ozalaka ekolo nini parce que ba boni na nga bazotuna. Papa Gatsby alobi cuisine ya Niki TV naza muluba. Mama na nga aza muluba, papa na nga aza muluba, naza muluba 100%. Papa Gatsby oza tatu. En tout cas to sepeli makasi, en tout cas na ba réponse ozo pesa biso. Papa Gatsby toli to poser sous question. Tomoni opesaka cours ya anglais ozaka na ba pays boye quelque part ya Afrique oyesu na kino bien de nini ba vrai na bazotuna bokota botia ba cœur s'il vous plaît botia ba j'aime Papa Gatsby alobi cuisine ya Niki TV nazalaki na nga na ba pays ya Afrique te na banda cours na banda
koloba anglais depuis na ndako na biso na papa. Papa na biso azalaki en vue to bande ko solane mingi na anglais. Ndenge to mona kaka papa na mwana ba sola na français. Siko Gatsby na papa na ba bande ko sola tout le temps kaka na anglais. Yango bomoni ke Gatsby lelo akomi oyo esika komi atangi ba université asilisi mais anglais vanda lokola don. Oui, vanda na kati ya papa na biso Gatsby. Inzie. Tomoni mamisi na biso pe kuna komo lo bangle. Mamisi, hello. Mamisi si la maman baba kuku répondre cuisine yani ki TV na anglais ko sala nga bien makasi mamisi na ngai. Maman si la bisa lu pomba scène. Maman si la bisa lu félicitations et éducation oyo edika Gatsby. Félicitations maman si la bisa lu tozo mona ngona be émission partout Gatsby azota Mbolaza bien éduqué. Balobi mwana soki abongi aza papa aza mama. Mais soki mwana bébé komika papa na mwana mama mwana yote. Bokota tozo solola. Tomoni vraiment mama si la bisanu musala kitoko na kati ya Gatsby. En tout cas nzamba lola pambolo mama si la bisanu pomba scène. Oumela baba kouk bon manifester. Bafana mama si la bisanu bon manifester. Bafana Gatsby bon manifester parce que tozo solo la li solo elengi pe akitoko bande konangai to ekotala lisusu papa Gatsby ndenge ya jouaka ndenge ya cartonné barol nyonso ajouaka ngo kitoko eza secret nini papa Gatsby ebisa biso ezaka nini kuizi ya nikinga loba na nga vérité eza nango kaka atala na nga eza nango ka ndenge na solola na nga na mulanda émission ya Mams na landa théâtre moko ya Mams na moni numéro na benga Mams na komela ye ndenge mami pe abeyamba ngai esala nga vraiment plaisir na koti na ndako ya mami afungolela nga porte ya yambanga première émission na nga pena sala vidéo na nga théâtre na epasaka kitoko à partir wana na tikala na kati a SB bino moko bokoyoka bien koleka cuisine ya Niki TV parce que ya Niki TV azoloba na kaka mais bien boko comprendre pas papa Gatsby ye moko ndenge azo expliquer ba vrai na nga ba abonné na nga bokota papa Gatsby ba abonné na nga ba fa na nga ba kuku ba tuna ki to ba soki oza Mario bi oza célibataire yebisa biso papa Gatsby ko sekate ozo seka bo seka zolo bebele papa ko sekate bogos maneke ye expliquer biso papa Gatsby azoloba na biso ayebisi cuisine papa Gatsby ayebisi cuisine ya Niki TV cuisine ya Niki TV nazala na nga mariété nazana no célibataire nazana no mariété mais papa Gatsby to moni bino na aïe des eaux circuler par-ci par-là marié femme non wana aïda aza vraiment aza lokola copine nga na ba bonne manière mais non toza mariété aza kaka moko oto sola rane très bien oto kangami oto moni ke makile tout chezo kende bien papa Gatsby banda na okabo soki ka bongo pe kitoko ape banda kabwe ba vraiment na ba question nyonso nga nazo poser pona bino en tout cas nazo sala vraiment musala na nga butu mo nazo lala te pona bino bandeko nga bino moko bokolanda très bien papa Gatsby a yebisi biso ke na moment oyo a papa na bango akufa mama akufa nzamba lola abatela yo nzamba be étranger nzamba ba ofele abatela yo papa continue toujours kosala musala na ndenge sengeli cuisine ya Niki afinga kanete alobaka na mabe mutute apesa kaka ba conseil na ba analyse na nga na memaka na nga kaka ba conseil na émission na nga papa Gatsby zala toujours boy na respect avec Mams na yo sila bisalu avec baba kuke ndenge ka boza toujours ini ndenge osala musala na ozo cartonner bien ndenge va na kati ya SB ça fait déjà 2 ans déjà c'est beaucoup en tout cas ba félicitations en tout cas vraiment exemple à suivre exemple to kolobelela na baninga misusu o ba koluka ba poussa na SB bazala kaka lokola peyo et que ça là vraiment bien tout moni vraiment na SB éducation vraiment kitoko papa ndenge tozo mona ndenge tozo yoka ndenge tozo lobelela
ba vrai nanga ba audio eza be na balance yango siko bino mo bolanda Papa Gatbi bien koleka cuisine Yannick TV na lukela kibino kaka Papa Gatbi mwana okava mwana sila bisalu o vraiment mwana mams partout mams akenda ndetka sa kodo mesa kodo teke pembeni ya mama bana mibali balinga ba mama to bino mo boyebi bana mibali bazaka ba mama bana basinde ya ba papa cuisine Yannick TV azola la te vraiment ba kuku na zo samsana nga vraiment ndenge sengeli en tout cas nzamba lola pambola ba kuku nyonso apambola ba abonné na nga pambola ba vrai bandeko na nga nyonso o ba kolanda émission e bandeli tisuka nzamba lola pambola bino o ba ko commenter o ba ko s'abonner o ba ko tia ba j'aime et ko sala vraiment bien makasi Papa Gatbi na tikele o parole yo moko expliquer ba vrai na nga ba kuku ba yoka yo e ko sala bien makasi bolanda Papa Gatbi à suivre. J'avais que mon père parlait anglais avec moi. Okay. Je lisais des livres, je regardais des films en anglais, dans un comprendre en anglais. Mais comme on a commis dans mon domaine de professorat, dans aussi sa université, dans ici na droit. Dans ici mon ami a commis non, tu peux enseigner l'anglais le soir. Il faut qu'il y ait mon anabiar. Je n'ai pas besoin de ça. Après, on la deuxième fois. Gatbi, est-ce que tu peux enseigner? Ok, d'accord, pas de problème. Non, aussi, ça peut université. Dans ici, en juillet, août, septembre, octobre, on a dit CV. Babegenga, on a qui aussi l'interview. Basé en tant que professeur. Et j'ai jamais. Même te poser la question. J'ai jamais été à l'INA. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est inné. Vous savez, on va à l'école pas pour acquérir, on va à l'école pour développer ce qu'on a. Donc, je ne suis pas allé à l'école pour développer, je suis allé à l'école pour faire le droit et tout ça. Et un juriste, c'est un artiste. Un juriste, c'est un artiste. Parce que même quand tu vois les plaidoiries, tu sens que c'est quelqu'un qui joue avec les mots. Donc voilà. Donc du coup, c'est là, c'est inné. Donc peut-être que ça fait inné, mais bon. Ça allait être waouh. Nous, on n'est pas là chez SB Poto Kangama Solo, Jean Grabiso. Non. Il y a beaucoup de talents. La RDC, tu penses que la RDC a un talent? Non. Le talent, ils ont belé. Ils ont belé, le talent. Ils ont belé. Aïda Kenakina, je crois ceux qui ont Massina ou quelque chose comme ça. Même si les doublures, on a même si les moutons sous-naïs, c'est-à-dire à mon nez, on a film sur le rôle aïe. Donc, attends, il y a des talents dans ce pays. Tu vois, il y a des talents dans ce pays. Donc, pour intégrer, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est la personne qui vient, qui appelle, justement, comme moi j'ai fait, j'ai appelé Sila. J'ai écrit à Sila et puis on a parlé, c'est ça. La Bissalo, l'impératrice, voilà, mère, la plus couvert. En ce moment, si je suis encore dans le plumage, hein, sous la plume, il y a SB, Narokiko. Je ne peux pas commencer à me dire, non, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Le moment, quand ça arrivera, où est Barra Narobé Missouts. Ton embarras là, merveille Aïcha Okoko, Network. Aouyate. Voilà, retournez-moi émission parce que j'ai un message à faire passer. Ouais. Là, c'est trop bien. Mais je ne peux pas en parler à la télé. Ce sont des choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Oui. N'est-ce pas? Je parlais avec une personne, avec Plamedi Moadikaté. On l'appelle Joker, Plamedi Moadikaté. Elle avait une idée de faire quelque chose. Et donc, idée naïe aux agents au sala. C'est-à-dire que généralement, idée aux anaway au sala. Ne pense pas que tu es la seule. Peut-être tant, moyen et ça dit. Alors moi, par exemple, donc je ne peux pas raconter sur des histoires comme ça, mais j'ai des idées. Mais ça, ma vision est belle. Beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Beaucoup. Mais comme quoi ça... Oui, vrai, abonné, nanga bakouk nyonso na monde entier. J'espère que Bolandi Papa Gatbi qui voit ne Bolandi audio ne très bien. Mission na biso to komi na biso na suka en tout cas ne ka kopesa ba merci na ba maman nyonso ba papa nyonso o ba swa ki tan koyo kanga ya kolande mission na nge bandeli tisuka nzamba lola pambola bino parce que Seigneur ndiye mon futi malamu amema bino na ba dimension mususu cuisine Yannick alobi ba information nyonso bozwa na kati ya chaîne
Cuisine Yannick TV beaucoup de information ya ba cook ya ba SB information ni tout ya SB eza na kati ya chaîne Cuisine Yannick TV azola la te azo veiller pour na bino nyonso bozala toujours en ligne bozala toujours branché pour vous recevoir encore émission super bien nalela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love nalela bino ya trop je vous love tokeka na ngamba papa Gatbi anglais quoi je vous love nalela bino ya trop na kraka bino na priaka trop pona bino nzamba lola apambola bino bozwaka temps koyokanga bofutaka ba wifi ba courant ba nzamba lola pambola bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.